potonde mutu chance le repamba muna mutu so akomi prêtre nanjili pe to kende bien par quoi au moins le long to abo to sala cimetière ya makambilamba makama prêtre wana to longoli yango eza soute atanga mo na prêtre te ki prêtre nanjili bolinga te na osil sango na makamo na zoloba qui prêtre facile là. L'homme prudent voit le mal de loin. Bamsole le bazo benge prêtre na potawa. Nazo blanchil non le bla comme il me souhaite. Non le blanchil. Bazo benge prêtre et pas te outil. Déjà na balabala na bamoko ayebana ki na outil. Panjil eza balabala quartier puis commune. Na balabala na bango qui prêtre les la guité là pas bien les to qui ça qui prêtre les la guité to commune na ba quartier qui prêtre la guité ba yeba guité dans le quartier et comme ici qu'on a commune na zo bana ça ba yeba guité baza bele onyo sanjuli ba yemba ba chaka makela njuli ki manseka ba manga na ça me debe bango zate. Vous comprenez? Mais biso so koti o koti na entrer en Chili. Moi mutu kuta ko budango te. Olobika fondro. L'homme prudent voit le mal de loin. Mutu nyonso oya koleka na télévision, oya congolais, oya na 4 coins monde. Banda lelo. Eza ba garde-fou on a ko tchabino boningana te parce ko ememo na soni. Ngana lobi boy. Ouais, banda lelo ngane ko enterrer makama bilamba na Paris awa na Paris te mena monde ba congolais yango te zongo sima yo mo bien on a lati bien voilà donc ngane ko enterrer makama bilamba ba lelo makama bilamba esili congolais nyonso na 4 coins monde o azali ouais ko lobela makama bilamba ngana lakeli eboyi azali mari de nuit ya mama na ye L'homme prudent voit le mal de loin. Non. Pas nous sommes la botte en gilet bête filtré. Poani. Mais Kinjulu elle est Kinjulu en wana. Mais bah oui binope nanji bolinga na bino na bino. Il faut moi si tu fais moi na 5. Wana côté terrain ndunga. Mais pas la raison. Moi si faut sous contrôle na yo. Solo. Oui, admettons si ko ngafana na njili na moi si afanda na Kasavubu. So kwa njili na ko tike na Kasavubu. Songa na zongi. L'homme prudent voit le mal de loin. Beau-frère ayaye moko abengi sabatu ne babengi donc so ayaye moko ami bengi sabatu na ye. Donc yoko bengi sa beau-frère te. Sili. Na sona ba bengi sa na poto te. Ah bon? Non. Bo bino famille so bozalia yango wana. Oh bo ba te ata beau-frère mon miko bengi c'était. Non, le bien est Sili. L'homme prudent voit le mal de loin. Luka oya lobi na yo ndenge wana aya tosala émission. Oyo nyonso bayemba na njili wana. Aya refronter ngai. Se faire santé vitale na bango na poto na njili bazaki na place te bazaki na eloko te bazaki ba citoyen normal comme tout le monde alors awa pe makamba classe akite tant ba komi na makamba ba diamba ba chèque ba nini o misala biso mo na soni to sala te popo na ngeza misala ya honte côté ga diamba ko sala ba chèque c'est du vol c'est un papa responsable il peut pas faire ça. Donc nous allons là, si nous allons là gouvernement, c'est pareil na ba parents au bazan moralité. Ce sont des parents au bazan na moralité. Oteka diamba na miso bana au sala ba chèque na miso bana nous ko se bana mbonga muyibi. C'est des malhonnêtes. Et la plupart peuvent mbonga si la tane va commencer go ba comment ka loka bimbe na Paris. Et bah moi autant le roi copé si là bah ça rasukoni.
L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Pointi coin motote o tolobe la vie Kuna balobi nini Ah, balobi nini veut dire tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi gene tolobe la vie. Avec Adil Odolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazala Moninga na yote. Nazala Moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Tenabino partout, Oyo Bolanda Kabiso à travers Tolobe la vie officielle. Si tu es la Rabino, bah, information en temps réel. Awatozana fondro. Hein? VAR. Donc fondro VAR. Fondro VAR. Voilà. Voilà. Tozana fondro VAR. Habito baksa VAR. Merci. Merci la grande équipe à Tolobe la ville honorable, 4 fois prêtre Washington, grand pays d'Amérique. Ah, Washington. Ah, Monia. Merci Eric Chimanoka. Pinosia Gossino Massosa papa social. Ah. Na pesi mbote pa ya Douve Moweni. Nouvelle collection. Ah, on a zana kulutu na biso fondo. To sala ki émission oyo sala ki bato belé babengaki c'est to sa deuxième nango yango lelo na ba émission on ko botata ba 30-40 émissions car mongo to sa ki wana to ndo développer loko moko oyo kulutu na biso fondro van alobaki mais lelo to développer même 3 points pour bato benga mo ebele bana njili benge belé Fondo van. Bonjour Mbota. Bonjour Papi Gen, journaliste Mounene, Nakacha Mikiliao. Bonne santé Sigo, ça va? Santé, c'est bon. C'est bon. Toujours bien habillé. Merci. On appelle Toro Bélan. Donc, Lelo, tu as l'enterrement à Magamasap, tu es Kundasap. Donc, Léo, tu es Kundasap. Tu es Kundasap enterrement. C'est fini Moutalo Basso. C'est fini enterrement. Tu es Kundasap. Dans commentant ce que opposant la question à Makamo Bandel Tosti Salon. Fondo van. On va dire van Lelo. VAR, voilà. VAR relaxé. Au monté sur le Tchébi, sur le doute, beaucoup na l'écran, habite à l'écran. Ce qui est aujourd'hui à valider. Donc VAR. Voilà. C'est quoi émission tout ça qui est bosso et ça qui est parce que apparemment ça qui a coup de fil et belé. Émission de ça qui ti le loba to ba bazo bengangai ngaza matata na tigre le kamuté hein. Et puis on a soutien belé na vérité, pas on a besoin de vérité et pour nous blesser mututé. Ngai mo na za 7 bana. Là bana 7. Na kaja 7 bana wana moko kam da botama na njili. Pour montrer que na honnête. Parce que si so batikali wana bana na kati ya bana njilité. O bana na ngamo propre. Donc on condamné na ba idée azati. Donc ça dit toko tarape mbala moko to continue biso mbala moko et anangai kulutu nangai Robert Biongo. Robert Biongo. Big up na yo yango wana. Mon vieux encore Robert Congo.
on va venir ngai penda pona kozala vrai njilois ça dit faut bota makana njili bongo na expliquer au avant de répondre na kotana na zonga na sima kaya makama njilwa ou pas njilwa ngamoko na bimisi mibeko wana mezo frapper pe ngamoko on a expliqué oti na bana 7 mais na bana 7 wana moko kam tabota mana njili o musu ba botami baza ndengi moko na ndenge na replacer bino donc na moni muto condamner ngazate pana lobi na kati na mona na sincérité parce que bana ngabe baza concerné koleka kutu koleka lem suku bino baza moko mibale mais nga na ebiso si bana baza concerné na makambo ya njilo ou pas njilo donc nous devons juger na makambo na ba mauvaise intention donc ça dit pona kozala vrai njilo faut zala pena ne grandi na njilo no botami na hôpital na njilo pona kozala njilo na zo répéter les gens sont têtus bali ko comprendre te pona kozala njilo faut zala ne grandi en Chili. Aux Hollandes. Bon, bande on a biso pe o ba yaki avant o bota en Chili. Na o ba ko rejoindre biso. Bazaka banjilois. Bazaka banjilois. Mais différence ezali na biso na bango. Mais bazaka banjilois. Obino bo binasko yo ne grandi na njili. Différence ya biso na bango eza ningi nini. Nga nazali awa so na leli pona njili nzamba koyoka ngai mais bango so ba leli nzamba koyoka bango te bakono lela epa ba utaki mais marqué ba zana biso mais bakono lela epa ba utaki pa kobota ma paisa na ngoma soni te okobota na mboka okobota ma partout nzambe mzatini bato babota ma mais kobota pona okabula ba territoire bani ba mboka ezana ba règle nango okolonga na mboka na yote oya okote pa mususu nazo répéter makambo yo mingi soki makanisha ne bano ya tola tout le temps on réfléchit so total nengi Kabila a sali biso photo ko epesa mutu moko aza vigilant aya bagi place oyo eza biso mupaya alingoya na bani nepte so comprendre mais no biboye le casse muntu qui teka na pesi mbote belé na bengo yo pe c'est-à-dire parmi ba grand prêtre njili yo poza na kati on y a dit batu mingi ba salaire bazo bandaka ki prêtre mingi ba comme prêtre répond na poto aux Hollandais mingi ba comme ba prêtre pour na poto mais tozo ngana ne pas to utaki ba musole bazo benge prêtre na poto wa nazo blanchil non le comme il musute non le blanchil bazo benge prêtre et pas to uti déjà na balabala na ba moko ayebana ki na nuté panjil eza balabala quartier puis commune na balabala na bango qui prêtre les la guité na ba bien les to ki na ça qui prêtre les la guité to commune na ba quartier qui prêtre la guité ba yeba guité dans le quartier et comme ici qu'on a commune na zo bana ki ça ba yeba guité baza bele onyo sanjuli ba yemba ba chaka makela njuli ki manseka ba manga na ça me debe bango zate ozo comprendre mais biso so koti o koti na entrer njuli mwana mutu kutaka obudango te olobika fondro na yebanaki petit na kufa rikimbemba yekuta yebana kusuma kasi ozo comprendre alors toye awa ata muta oteka bambala na kisasa ata la oteka minsambo azaki chauffeur ya recevoir taxi bis ba on soit comme ba prêtre ba grand prêtre mais l'anjili biso do beta balé ba tuana o ba yebingai ba on soit beta la biso maboko oko ma ku prendre biso te oko projeter potonde mutu chance le repamba muna mutu so akomi prêtre l'anjili pe to kende bien par quoi au moins le long to abo to sala cimetière ya makambilamba magama prêtre wana tolongoli yango eza soute atanga mo na prêtre te ki prêtre na njili bolinga te na osil sango na makambo na zoloba ki prêtre fosila
Mouta prêtre là. Soit la prêtre qui est là, Bilamba Basango, la prêtre. Il n'y a pas de prêtre maintenant, c'est fini. Il sera la prêtre, et donc c'est Bissosim. Il n'y a pas de prêtre. Na makamino sur la vie. Makamino sur la vie. To kodi su makamino sur la vie to kena prêtre, to kena su ko makamolata. Na biso monde na lati boye. Lati kitoko makasi. Na okunda, na osala cimetière ya makamolata. Okunda onde ni siko. Mutu nyonso oya koleka na télévision, oya congolais, oya na 4 coins du monde. Banda lelo. Eza ba garde fou on a otia bino boningana te parce que o memo na soni. Ngana lobi boye. Oya banda lelo ngana ko enterrer makama bilamba. Na Paris awa, na Paris te mais na monde. Ba congolais yango te zong sosima. Yo mo lobi on a lati bien. Voilà, donc ngana ko enterrer makamba bilamba, ba lelo makamba bilamba esili. Congolais nyonso na 4 coins du monde oazali. Oya ko lobi la makamba bilamba. Ngana lakeli eboye. Azali mari de nuit ya mama na ye. Oh. Abimaka na mama na ye. Comme ça komona ba otia so makele te ba yoka ngana matoyi. Congolais nyonso oya kobima. Oh na lati bien. Oh parce que on besoin sous sima. Oh boye, ozo leka on a mona na télévision ba on a ba chaîne na yo baza ko leka ba la kamba bilamba. Atia na mutu na ye na lingi émission oyo. Et Nzamba Sel Sanga, elle est à 4 coins Congo, mais pas le Bilamba. Congolais, Congolaises, Nyonso, n'enterrer Makama Bilamba. À partir à Lilo, Ngaï Fondro, ou Baxi voir parce qu'il faut me sana. Donc, Banda Lelo, prêtre Aza Soussou, Té. Maman qui prêtre Koufi. Nagisana Moutaki prêtre là, tu es banité. Ah, mais Banjilo va prêtre va aller, Fondo. Bah, tu vas dire que Maboko est stade. Bazo me bilanga sac na basak bazo kotsa bango ne stade pour être la nine ba prêtre na kisasa to yeba na ba prêtre ki prêtre una lingo yo kangote ne nazo ba bon no na sala enterrement ya bilamba boy lobana bango batu oyo ba lo makamba bilamba ngai na lobi ngai yepesa bango et puis ba koyoka ngamda lobi Ngamta lobi ba oyoka ngai oya kotia mutu makasi alekini omoni ke bakala ngo simbia na bani ba obanga oya kotia mutu makasi abimi na télévision abimi na radio bi partout alobi la makambilamba ayebake azali mari de nuit ya mama na ye azali mari de nuit ya bana na ye comme ça so boyoki ngo obanga oyo lolaka nga na beti bolobela so makambilamba te. Voilà, je crois que boyoki wa ko megaloba bon toke na rending wana mais elo mo loba ki yango pe ça fait couler beaucoup d'encre oloba ki bato ba bebisi poto lelo ezali bato yo ba bengisi bango ba yena poto surtout ba semeki hein so ba semeki ya biloma bongo ba semeki siko yo ba bon point misko mekatu siko to fongola ngo lelo mais yo bengisi semegi parce que au éviter charge moi si na yoka yo bimisaka pas famille basi bana basi to balaka basa mwana bambongo te bana bambongo te la plupart ba famille yo to bali ah mutabe da tolo te go abala bana ba millionnaire nino la plus famille pauvre to balaka wana moi si leur mo dépendant na mbali tout le temps alors siko obobeng sande konaye pona pe bakabola batage mais ce qu'on dit quoi moi ça obengisa assassin de wana ayeko panza pena siko ayeko panza pas au cotiser te a cotiser te sokola la nika aliaka sokola na ya bimana combien handicapé mais qu'est-ce que vous avez calapé siko yo boyeda bango ta poni ko yebisete ke note kene boulot abasala siko yo poni bosunga bango bongo te mais ato sungi mbonga o mona il cotisait pas il cotisait pas ah bon non il cotisait pas il y a droit à mon qui s'est mis au fait pour yo penengo lingi ndeko no ko benga na ide parce que benga ni et cotisait son boulot na couple il cotisait pas. Ok, voilà donc c'est Tozonga. Alors, Njili et Banda wapi et Souka wapi. Les gens sont têtus. Njili
nako expliquer te ndenge na bandelaki bautaki ba parents bautaki non njili ndenge ebanda nga nazoloba nazali naza honnête vis-à-vis na ngai nazo répéter ngo njili ebanda na quartier 1 et suka na quartier 7 na quartier 11 ngaloba makambo oyo sanctionné nga moko na quartier 11 toza na 2 parcelles 2 parcelles wana comme nga na tiaka ba commune na konja njilité lokola ba ser babala omoni so le musulubi ser ake libala ekufi totikila ba ser nga na grand ngai mais ngai na mutu na makambo na ezate ya ba quartier wana nazo répéter suka na quartier 1 tina 7 après sikoyo bayo bakisa ba quartier wana parce que le basalaki ba quartier wana ezalaki te basalaki ba mai soko mbule beti ya mai nyonso zoleka ezokende mai ya njili muso ekende mai ya nsanga muso ezokende fleuve oyo ezaki kote ya masina ezokende fleuve oyo eza kote ya bachinois ezokita na mai ya njili donc batiaki bamai ezokita boye bino boza na kati bamai ezodégage alors sikole batongi bandako nyonso wana voilà résultat ba inondation. Ok. Aïe. Sikoyo, quartier 7 nde ezalaki suka. Maintenant quartier 8, 9, nyonso wana dondo baki wana ce sont des venas. Mais nazoloba na yo te. Biso to na apa nga moko toza na 2 parcelles na quartier 11. Nga ba mesure na makambo na lobaka nga mo bena na sanctionner na makambo ngo. Donc muto ozongo na idée ya mabe azate parce que moi même je suis sanctionné. Donc, si on a le but que ce qu'on a quartier 11 et dans le quartier 7, tout ça, 2 parcelles dans le quartier 11, il y a 3. Mais ils sont concernés dans le lobby. Ils sont concernés. Et injustice, c'est ça. Au moins, pas de local, mais surtout, on a tout ça sincère. On a sanctionné dans la loi. Si on a tout nos biens, on a sanctionné. Tout le monde a chinois, en Corée du Nord. Présent, on a bon oncle. Ah bon, oncle n'a pas de quoi. Est-ce qu'il y a un choix? C'est comme ça. Donc, si on a sanctionné, coller la tête. Donc, Njili et Souka na on a quartier 7. Les restes, c'est on a débrouillez-vous. Voilà, on est allé Fondro, var. Donc, on a bandé le soleil Njili, dans le Bélango. Le soleil Njili, c'est fini. C'est fini. Après, tu peux pas soutenir Njili. Na Congo, après, tu peux pas soutenir. On a l'attaque bien, on a les assoûtés. Dans le bien, et puis, comme on a lobby, on a robanga rolata, on a lobby, on a touché bino. Oya ko meka makamba rolata, ala la kana mama na ina butu. Ala la kana bana na ina butu. Sukoso boza imba la tembe, ne boyoki na matoyi na bino, alebo bima na ba télévision, bolo na kambilamba, baba var alobaki oyo akoloba makabilamba alalaka na mama na ye donc so bolalaka na mama na bino te so bolalaka na bandeko na bino te bo respecter mibeko oyo nga na kwesi fondo yebisa biso non yo koma na poto camp parce que bato baza ko bato moi bato bele batuni parce que na ba émission tout ça qui yango polele parce que faito moko et puis to zonga likanga ba semeki oyo donc yo okoma poto camp non bato yo banganga ebele nazoloba na yo te bato ebele bayebani po aye poto nazorepeta ngo par rapport à nga moto akotia tembe aza te oyo na tie quiconque na défi oyo nazoba makambo ya kolongola ngo aya tosala ne débat na kisasa bamosusu bakoteka baminsambu classe bakendeke te bazokumbisa biso wana bana komini bana jiliko classe bakendaka te lero na classe ayaki na lokuta na bete classe alaki mais bazalaki bato moko place biso toali baofanda te ebele bakenda classe te quoi te classe bakenda bango kala classe alaki classe ayaki nango mais place biso tokofanda bango baofanda te po bino oza banani ngaye papi ozoka te mamone biso yo nalobi na yo oyo mutu Mobutu alobi Mobutu maréchal Mobutu na présent neto apesi aller après capitaine Duma président bajora Imana
faut mon monnaie na kombo ngo atuni kombo nani capitaine Kidum alobi Fondro maréchal Mobutu alobi oyo kombo makasi lokolo mandoki abitumba eza pamba te hein eza pamba te oyo alingi asanga débat makama njili alobaki na njili ayebanaki bana bela njili bayele bayepoto marqué na ebele bayebani po bayepoto nakisala bayebaki bango te mais azofana et puis la plupart la bana njili basoka na njili bakobima te bakoma mamatete balemba banini lemba burin non bamusomo na boto njili bata filté poni mais kinjulu elle est kinjulu ngwana mais ba obi bino pe na njili bolinga na ka bino na bino il faut moi si tu faut mona 5 wana côté terrain ndonga mais bana raison moi si faut sous contrôle na yo solo oui admettons siko ngafana na njili na moi si afanda na Kasavubu soko ya njili na ko tike na Kasavubu songa na zongi na makamweleka kuna onyati bien na kina ministre moko tobe da bebale yana sera do maziku Nzambe ya njili komo na ye Julie Kimfumu lena ofana Kasavubu ba ya ba joueur ah aye makamba lete anda manjili te petit ba kombo anda makamela minene trop banga tolinga tangwana ala petit na ngai mais azomela mokumba munene na kombo wana nzamba njili kombo mais ala petit na ngai na ligne mingi olinga trop c'est mon petit il a fait pipi ici na mimaye il a fait pipi c'est de mazio si nzambe na bino te na yebiso na ko kunda makamo yo kite voilà ba continuer kasi Masano yaya na serado yende agoloba poto betane bale ba ibe na njuli makamba basi makamba bale voilà lera ba serado ba pete sona bota mame azana kush ye salani yana ye wala ba to iba na njuli biso de beta bale o nyoso ba choma kele na to approcher bango te baza oyo approcher biso te obi baza na poto o lelo ba chama kel na poto bayebi ngazo beta na imana na fana na bakakoko bakidumu bazoka bakombo bamana bambungu balobilo babaila bakembo bandaye bakibonge bakidumu basantos bazo comprendre balupeta ba grand joueur siko nga na yeba na bato wana yo fandaki na kwemo le so teka makabu na yo okomela lelo ya prêtre olikinga na yeba ko na kisasa kuna so peto lobi siko na ko taquer siko quelqu'un chilwa marqué par ba chilwa lokolo nga de père et de mère ya makila o elinga achanga na défi to ça ne émission aya vous comprendre parce que lelo baza kuna a combien a eu ma chance, a commencé à la chèque, a commencé à Poutoulou, a commencé à prêtre. Prêtre, prêtre à la guité. Mais Bissonne de Sala qui va combo. On va y aller à guité. Ou à Tchétembe à affronter Ngaï. Ou à Zanjilo à affronter Ngaï. Na tourné aux Aguinani, a commis Bopoanini. Nambonga Mouibi, Nambonga Poutoulou, Nambonga Diamba, au commis prêtre. Mais pas de route. Na sambe la nzambe azong sabsu pas de route. Oh. Poni po ba kieki. Po ba nani. Oui. Ba na lobi na ba na njili. O achetembe aya kutana ngai. Na lobi bien o ba chaka makelite. O ya makero o baza ba citoyen bien bazali baza respectable bangoti. Mais o bazo lobi la ke tala na lingo lo baté na péché. Somi na tanga ba komo na péché. Bazala gité. Nous avons répété, tu as dit. Comment tu as dit? Il y a un problème, mais il y a un problème. Comme tu as dit, tu as dit, et l'autre, na lobi na oya tchetembe yo mission aya affronter ngai na oyebisa qui était qui et moi j'étais qui. Na lobi ngo bien na lolu comment me douter. Voilà. Lui c'est Fondro VAR. C'est quoi yo? Mikolo ba sous contrôle.
micro contrôler bango tout kasi far mais ngas on a besoin o mingana no kofongola biso sikoyo bato ba esika lelo oyo peut-être ba subir makambo bino mona to bengsi beau frère moko ya ko kotsa ba boule mongo parce que bato batika ko bengsa ba beau frère surtout ba beau frère batika ko bengsa bon na poto moi beau frère sali makasi te moko po bengsa mutu musu po ani ya on a bi conseil donc yo ko pesa mutu donc ko bengsa beau frère te beau frère aya moko abengisa batu ndenge babengi donc so aya moko ami bengisa batu na ye donc yo ko bengisa beau frère te sili na sona bato bengisa na poto te ah bon non bo bino famille so bozali yango wana oh bo ba te ata beau frère mon mi ko bengisa te non le bien sili fondo voilà alors bato ba na biso sikoyo message nini oyo oza ko lancer surtout na bana poto oyo ya lelo pona moni bato ko ba nise pe do boko peraka nyo so ba yasima na ngai nise pe ba su poto sima si bana njina ko welela sima na ngai nanenga mabeti le to ko la njila na ba nise pe mutute anjilo te basali bakomona poto nyonso bazoyoka bakotanga bakombwana nise pe da anjilo te njilo te yamona ngirongiri te soka da njilo par accident ah bon par njilo par accident pe bali banjilo par wana kutu kutu pire kutu banjilo par njilo mo ayeba nete kaza njilo par accident mais azoyeba ne pete oui njili mne pesa makambo njili mokena ba réunion njili quand même nga kene ba réunion njili et puis na kene réunion ba ancien joueur na lobi na yo makambo nga lobi oya za contre la plupart au batu ba yembi awa na kisasa bye bonte bazo memela biso bazo tala biso beta ba na télévision ba kutana nga boyite luka oya lobi na yo ndenge wana aya tosala na émission oyo nyonso bayemba na njili wana aya refronte ngai base faire santé vitale na bango na poto na njili bazalaki na place te bazalaki na eloko te bazalaki bacitoyen normal comme tout le monde alors awa mpe makambo ya classe yaki te ntango bakomi na makambo badiamba basheke banini oyo misala biso omona soni tokosala te mpo na nge eza misala ya honte koteka diamba kosala basheke c'est du vol c'est un papa aza responsable il peut pas faire ça donc eza lokola ndenge eza lokola gouvernement batie ozoyiba mbongo c'est pareil na baparents oyo baza na moralité te ce sont des parents oyo bazalaki na moralité te oteka diamba na miso ya bana osala basheke na miso ya bana nzokolisa bana na mbongo moyibi c'est des malhonnêtes la plupart mpe bambongo yango esila tane bakoma siko bakomaka loka bimbima na Paris bakoma kotambola loka kope esila basaka sikoni ali bakombe enemi ya kisasa nakokende so mboka wana te mais lero oza kozwa mbongo moyibi na poto awa obongisaki avenir na yo baza ebele te po babongisa bavi na bango baza ya kotanga na misapi asa cope mais mbongo mpe esala rien baza ebele te lelo bakoma koyengayenga te baza ebele te voilà fondo nalobaki émission tosalaki wana tobando tire moko tokomi biso presque na suka po tosilisa intervention biso ya lelo message nio kolancer na baancien oyo boyaka na bango nzela moko oyo mpe lelo ntango mosusu mpo yo ose retrouva mpo obulaki eza maancien mosusu mpe ti lelo nde tosola boye nanu abule kaka te message nio kolancer bango comment voulez-vous ozala ennemi ya mboka na yo bansien wana bakoma benemi ya mboka na bango o mboka yanga na okende susu te sikoyo so babengani yo awa okende wapi inzo mpe kuna ikeleve soko babengani awa kosuka wapi oyo na okende te nazoloba na erreur tozosala fo bana na biso bazwa relève bayeba mboka na biso bato batonga Israël bauta na libanda bajuif batonga Israël bake na Israël te
alors erreur tozosala soki biso lelo toza te bana na biso bakopesa mboka na biso mokongo mboka ekokufa fo parent alexandre mwana na ye origine bauta nanga lobela be moke makambo ya baeglise mais parce que nayebi te soki oza na temps voilà tosi ça nango l'église basali soni bapaster ya bato nga azali multiservice na panda église na poto oh nga makambo to okoya nazali kota baeglise bozali opanza onde opanza onde papi bonne question le biso toyaki poto na poto baeglise eyaki mibale église kimbangiste na porte de la chapelle bato babandaki yango bacongolais ya Brazzaville avec pasteur Mawaou église Mpeva Longo na Montfermeil epai ya Sami Mavwanga na 7 rue des Gars na Montfermeil lero wana métro esuka na église de Pantin bozwi bis na bosa numéro ya bis yango eomema bino ntina Montfermeil église oyo Mpeva Longo wana pasteur azalaki te baki bato oyo bazalaki kuna bazalaki lokola baservant banini me awa l'église esali bamichel lokola pasteur seul pasteur azalaki oyo toyebaki autaki na pasteur na Kisasa ayaki nango ti seul pasteur numéro 1 na lere wana oyo atie tembe pasteur aluka ngai pasteur Papa Zumbu azali mobali ya petite sœur na ngai ye mutu azalaki pasteur Papa Zumbu ye mutu autaki na kipasteur aki jeune azwaki pasteur ki mwana moke seul pasteur na lere wana ozo comprendre oyo nyonso bayaki wana baki bapasteur te bakoma bapasteur na miso na ngai nakobeta nayebi te soza na lere ebele bakoma bapasteur na miso na ngai ngai ozomonanga boye nakozala mpe pasteur lokola bango bapasteur nyonso wana baya nomoni batondi awa baye nsima na ngai yagaye oyebi na tante nazwa bible natia yango na elalaka na balcon trop de bêtises église bato babanda église awa à part bapasteur la plupart baki bana quartier de oyo baki bandimi na église wana tozalaki na Lito Fidos Faustino ngai bayoshiko baplége la plupart baki bana quartier de na badati masamba na ndako ya tokosambela ndako ya Sami Mavwanga ndako ya Sami Mavwanga ozo comprendre alors à part beau-frère na ngam daki pasteur pene ya pasteur wa zaki na yaki na ki pasteur ne alongo na ngona Kisasa aye nango awa pasteur mo zaki na cour neuve zaki indien na bosa ko mona ye ba pasteur tout wana oyo bazali awa yem da kotsa ba cour pastoral OK awolo bana bango bien malembe lokwa bozu ba diplôme na bino bokena mbangu te boyokola musala bokene mbangu te boyokola musala ngamza panza première église na poto babebisa fwa nanga naki na fwa makasi église numéro 1 yango mde sala église le rocher église na biso na bakula numéro 1 te numéro 1 pardon église numéro 1 na awa na France nga na lobaka na bato boya ko défier biso to bandango nga za ko yembisa Mr nga motoro en Angleterre mata ada ko yembisa petit langa Fidos mwana bankumaf ada ko beta mbunda bayane ba Moïse ba de belé ba pléger bani mingi ngata bana baba na ngana na basi na biso na bana to ko sambela kuna alors pasteur Mobezo mwana baba na biso pasteur Mobezo mwana baba na biso pasteur Botolo akufa
Que son âme repose en paix. Agi mwana ya quartier 5 na Bita. En Chili. Comme on est à la Kiziti dit Emmanuel. Vous pensez que l'église est en Nazoya. Comme on est Kiziti dit Emmanuel. Donc les rayagi n'a pas condition à boire un combo à Botolo Magosa. Vous comprenez? Pasteur Mobezo, Pasteur Eros, comme on est pour nous Emmanuel. Yene da ba pas qui Mr Sami Wavanga, yene da bana église wana allez. Ba du tout ba mais pasteur rana ba bien zaika moko. Ba mutu ba ki loka ba bikudi mais tu ba chi ba ki pasteur. Ozomon. Église est pas na ngini. Mais peut-être on jonga sur église na za na foi ndengwa, je crois pas. Je crois pas. C'est que église pas ngaso na tam la voiture, na ocha banze mamokilité. Bato wana nyonso na baza ba responsable ya perte ya foi na ngai. Nazo bana yo nzamba zo kanga lelo to dimanche. Nzamba zo kanga so na kosi nzamba yebi. To sambela na église. Marade moko na ye Johnny. Agi na Belgique. Agi na mwasi moko métis. Car nangai oyoka banzembo mususu te nagi na obanga makasi baranzambe nagi na banzembo mususu te tokofana na yo to le na kota la mista nangai na Belgique Johnny onaki na bane 81 non 82 83 panga na ya poto présent avec Giscard d'Estaing. Oui. Président Ngana Koutawa, dans le deuxième mandat, Valérie Giscard d'Estaing, Mitterrand. Valérie Giscard d'Estaing. Et ça, les lotis. À la Belgique, dans l'époque, camarade douana, ce qu'il fallait tout zonga. Comme on est Johnny. Comme on est Johnny. On a peut-être sur Azati, mais bon, on a habité. Bon, mais j'espère Azali. On a peut-être Johnny, Gabi Johnny. Il y a d'autres banzembo, il y a Netro Bagaya Mokilinga. Et Gabi Johnny, pardon. Tchelanga nzembo ya nzambe abilanga non faut na ochande manzambe parce que tokina mwasi na ye abemoni mwasi na ye afandi awa cousine na ye asambela na église na bino nanga oyebisa yo te cousine na ye asambela na église na bino wala siko même jour toza veiller wala siko tozo ya ne Belgique tozo ya abi mwasi na ye cousine na ngai asambela na église wana mobali na ye aza kosala cope bakangi ye akoti boloko mwasi na ye ayaka na église na bino aza na zemi nazoba na yo ti sikoyo ngai bitoke na malembe azwi mpena nzembo avuzi na lero anaki ya kotisa bakasi abina oyoka ngo te esalanga mpasi sikoyo na butu wana toza na veye et ça n'a pas passé. Il y a de ça séparation dans il y a aucune église. Nazoya. Ngam dako mi mon église nete. Dako mi mon église nete. Et on les gâté. Atako to la dino ba pa poza ba sultan atako to na mukili mabanga kayo. Romi mangati simbate. Tu combines un daku et dans seul échange, bon, tout bon gamin, tout qui est veillé. Tout qui est veillé, le roi va passer le baguette belé. Bisson de banda église, ah ouais, bisson, nous avons le bango bien bisson. Ming bana baraba nangai. Na batonga na tangiwan. Alors que veillé. Tout qui est veillé, pasteur. Oh, je suis allé à moi si à Belgique, on va aller à Boloko, et moi ça se retrouve dans 5 000 à Libanda. Alors, je parole. Nabi Bokata. Voilà, yo. Toi, tu as mon autorité. Bokata. Bakati. Pasteur. Tant, boye. Allez, oh, baza olinga pasteur wana. Bakangi biloko bake o bazaki be contre botike totikali église kabona ndengwana mbalamo ikabwa allez bakosa la salle allez pasteur bakosa la salle église so basa salle église c'est moi allez muna mutake na kwena ye asali gablo na ye c'est moi
quand même na mutu mukete lelo l'église bazo kende à côté baza ba innocent ba yebeli monenge bandaki te ngam na tete tango penda makamga lobaga na linga te mutu a répondre nga na ba la porte est ouverte pour tout le monde a répondre nga na ba voice aya ko kutana nanga n'expliquer yo c'est ça comment na se ya kaka entre parenthèses na personne batu oyo yozo ba soi-disant les prêtres le toki na kisasa expliquer nga ki prêtre nga kisasa so bandele ona no wapi voilà donc nga nazali nazo signer le dimanche nga zali so église le komi ba 2000 ba 3000 na poto à ce mois na fier ya ko créer n'importe quoi naza fier ya ko pendre église wana parce que bosolo za guité voilà et puis ti lelo pe ba batika na bosolo ba mingi te voilà Fondro va poto si sakasi on a besoin comme moi na biso et au lukana ba problème moi deux personnes bambo te poto si ça na biso bambo te na ngai lelo na pesa wana mutu te oh lelo pesa mbote te na pesa wana mutu te bambo te na ngai na redike bato à part peut-être madame nangana ba nangana famille nangai mais na autant encore mutu te mais na kodike nde bato ndenge naza boye na fandi bo naza na molimo ya corbillard ndenge naza boye na minute on a le corbillard ndenge nalati boye naye koenterre sap balobela suma mabilamba te oyo akolobela sap etali aloba te ko nga nafingaki ye apporte nga plainte ta moto anamoni asepeli na ngai yo mo omoni ti naye koenterre sap de tout oyo akolobela sap ye mo akosambwa mpa nafingi nalobi koma motu te mais napesi baqualification ebele oyo akolobela sap aza moto ya baloge oyo akolobela sap azali mari de nuit ya mama na ye na ya bana na ye poisson bayoki yango bakobanga bakolobela mosusu te mpo ekokota nalingi mpena oyo epanza na Congo Mobimba sap ezali enterré banda lelo donc bato basomba sur te te o po ani osombi olati na yo mais kanga munoko na yo parce que ezosala mpe partie ya éducation. Moi je me répète 1 million de fois, un sapeur face à un mbongo ebele. Un sapeur a côté na banque oza na ba nyonga ba 1000 euros, non, c'est pas comme ça. Donc oyo akolobela sap azali homosexuel. Fona fingite me fona fingite fona lobango bien pa kontra bango chuba baza pena bi so na ngola tana ba babi fondro var akwesaki. Vous comprenez? Akwesaki ale. Lera olobela ngo bato ba hôtel be miso ba bia. Aza mari de nuit à maman na ye wala wazo chama kelon. Voilà, on a un message bien capté donc ma forme balobi enterré banda lelo tala kaka. Kasi moi 2 personnes bambote ata la famille aussi ça na biso kasi. Bambote ya famille lelo ezati. Ata la famille pe ezati. Ezati. Bambote ezali ya enterrement. On peut s'embote enterrement kasi. Mbote ya enterrement. N'a pas besoin de malédiction ou bénédiction. Kabila Azali envoyé de Dieu. Kabila, on a répété Azali envoyé de Dieu. Ndenge balobaka pe ndenge ezali. Kabila azui bomengonio sur Congo. Toute autorité vient de Dieu. Na muyibi ya Kabila nzambe mtapesiye. Parce que nzambe alingaki te Kabila kozwaki muyibi wana te.
nzambe alinga apekisa Kabila koyiba mbongo ya bana Congo te lokola Kabila yebaki mbongo ya bana Congo aza Messi c'est fort mais ne faut comprendre message très bien aza Messi okoyiba mbongo ya bana Kabila aza Messi après aza envoyé de Dieu pa nzambe apesi bomengo ti na mboka na biso nzambe apesi nana mbote nanga pende ya ngwana nazo pesa bato nzambe apesi Kabila vie facile akomi na vie ya bien akomi normal ya wanga linga bato basala ba audio te bato basala ba audio c'est de pere soki bato nyonso bakomi koloba boye bakomi koloba pa so sala audio le bato otala ba bia azo banga ala kselongi to yema fo mona ka bilongi fo mona ka bilongi ke bato wana bazoloba mais soki osali ka audio ngaba audio wana bato basala na tinda on atala ka ngote so na molka audio na na boma kango na ya kotini parce que so biso so komi koloba makamoni kosila alors sikoyo à partir ya muyibi ya Kabila ba idée sikoyo ba positionnement au foza njilo foza la boye makanisa ne komo yela ngai pa mutu oya lingi mboka na ye akoko boma mboka na ye ti jamais. Merci beaucoup, je crois que Ndebalobaka, la suite au prochain numéro. Restez connectés sur Tolo Bela Vie, partagez. Douve Mouweni, Olela qui fondre. Var. Yeyo. Washington, fondre, var, yeyo. Tolo Bela Vie. Merci beaucoup. Tu as des services à sauter Bino. Mais normalement, qui te sauter là, te sauter Bino au Nyons. Et vous avez là, oya Nyons, oya na besoin ya Nyons. On a la ligne à Nyons, na futa na reta, yaka. J'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine. Ok, le Luka. Jojo Panda. Numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services. Bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro il y a 09 52 96 16 79. Vous avez là, Bobenga. Oui, achète ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yango na C, numéro na bango yango na C. Ok, n'est pas na bango. Na Lyon, so vous avez la personne Bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Italie Mobimba, Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango wana. Ils ont collègue na C. Oui, vous comprenez le numéro maman Azari Viviane. Bobanga T, agence Oyo. Koudi Ambote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion, il y a un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions, il y a un carton. Dimension, il y a un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso, il y a 50 €. Ce qui est pour concurrent, Bisso, il y a 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, il y a Souka Awa. Il y a Bisso Bandi Awa et Eti Awa. Il y a Bango Souki Awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils arrivent à 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils arrivent à 150 €. Et pas les conquérants, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons le carton, ils ont miné.
Et celui qui est dans la 4e dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Biso est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à biso, na 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Et on a 250 € payé na biso. Et pas à concurrent, ils en a 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Les bisous pour la population en Moka, tout ça, les promotions, on a bani à la mois de mai, tu en septembre, promotion, on a carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, on a carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandi on a 350 €. Mais bisous dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île de France. Donc, on a 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi, 4 cartons, 5 cartons, voilà, mon compte. Donc, ça, là, on est sur prix. Et en même temps, vous allez sur un carton, mon compte, à 50 €, pour être gratuit. Donc, GNT Service et Yewana, pour nous faire une solution. GNT Service, tout ça, c'est l'enlèvement de porte à porte. Ce qu'on a dit, tu as un carton, tu as un compte, il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as un carton. Tu as un carton, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on recharge le colis, on a un colis. Quand on peut si le reste, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font un carton à 50 €, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on a un colis, on peut faire 40 €. Y compris 10 € pour ce qui est dans le compte, il y a carton. Eh mamie, Achasol, le yenge, Achasol, Achal.